Balandi, il y a émission Tokundola. Lelo, beaucoup mona qui tozali na plateau Oyo. Beaucoup découvrir deux personnalités, bazali ba journaliste, chroniqueur politique, ba Kolo Masolo. Nazali koyamba bango pour l'actualité, ezali semoko, ezali Masolo ou bien mise en demeure, ezali suivi na ba sanction. Na dernière lettre, il y a c'est ça Katindeli ba média nyonso pour na kobo ya été ba journaliste bazali ba candidat député provincial ou nationaux. Bako qui jamais ko prester sous le col là journaliste pendant que tu dis que ezali na ba principe ya neutralité na kati ya musala na biso oyo bazali ko reprocher bango que non bako ki kozala partial parce que bako banda kozala na côté moko boye selon ba mukanda wana c'est ça katindaki bato ngo bako découvrir bango baza banani ezali bato oyo bayebani mingi na droite na nga nazali na ndeko Flavien Roussaki oboyebi azali coordonnateur ya magazine label Tokundola azali en même temps candidat député provincial na Kintambo. Na gauche na nazali na mwana mboka Kolo Lopango ndeko Eliezer Ntambwe Poshi et pas azali candidat député nationaux pe provinciaux awa na Kinshasa akoloba yemoko mbote mwana mboka. Mbote GPS. Ngai question na liboso azali ya koyeba ndeko Eliezer nazo banda na yo. Lelo c'est ça ka lobi mosala na bino esili. Bino ba journaliste boza ba candidat botika kasi kotuna ka ba question botika koyamba batuna na nini na ba plateau na bino po bosi bozui décision mosusu ya kosalela mboka lokola ba député ezo sala bino passe na nini ya liboso na zo confirmer que naza candidat na députation nationale na Lukunga numéro ya esprit ya ba Kinois 207 pe place ba vandi miteme ko beta na ngonga oyo. Je suis candidat. Décision, d'abord, au sali introduction ma BJPS. C'est ça qui a eu décision. Parce que pour la décision, il faut aller na base juridique pour motiver la décision. Décision officielle, bazo kango lokola kakola mukibo ina mwashi na yo alobi tala ko banda lelo banda ko kende église te. On motive la décision. Vu la disposition de la Constitution, vu la Constitution en son article, qui stipule que, vu le règlement intérieur, vu les codes. Donc, au moins, c'est ça la motivation d'une décision. C'est ça qu'a Louki a eu place à motiver. À l'obité, directive. La directive n'est pas une décision. Et puis, directive en gros, a comme les journalistes et candidats, directive a comme les responsables et les médias. Parmi les responsables, il y a un responsable. Alors, il y a la tête qui est côté musus. Mais il y a un magazine qui est un inconvénient, il y a M. Tambou qui est présenté. Nous avons que M. Tambou est important. Il y a un magazine. C'est comme ça que M. Tambou est maintenir Ndeko Eliezer parce que mutu a présenté l'émission eza ngaité eza Ndeko Eliezer ngas ko na moni ke Ndeko Eliezer il faut continuer kaka ko présenter parce que balingie pona makambo ndeko nanga JPS et puis loko mususu lobi ya bien teza ya nini ya que musala et silibino c'est ça katika la ko engager mutu te banda babota eni azawa eza eloko moko to bunda comme et il y a comme institution d'appui à la démocratie. Qui dit appui à la démocratie dit l'état de droit. Qui dit l'état de droit dit le respect des textes et des lois. Dès lors qu'il n'y a pas une loi qui interdit à un journaliste, surtout biso ba responsable ya ba cabinet médiatique. Au moins n'enga ba tout ça longa ba responsable ya ba cabinet juridique. Maître azana cabinet na ye. Ou comme on a médecin, à un cabinet médical naïe. Ngai Tambwe, Nandeko Flavien, tozaba patron ya ba cabinet ya communication. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Et c'est ça que sa mission est à réglementer ba cabinet na biso wana so qui est dérapé. Yé parallélisme des formes et des compétences. Ça c'est le droit administratif, notion élémentaire. On gana te akabatu. C'est l'autorité qui nomme, qui révoque. C'est ça qu'a nommé Langa Wapi et le mon côté. Nazana Nini, j'ai discuté avec le président Yassesak. Le président Tito Ndombi, devant tout le monde. Ba, ndenge toko lo baboui.
les profs nabenga ke prof bamani parce que autant sa communication moi j'ai étudié à l'IPAN il faut le Séverin bamani na tuni na bango na lobby je vais m'incliner devant la loi mais donnez-moi la loi. Oh, c'est-à-dire la déontologie. La déontologie est l'obinine. Bon, personne à disposition où il y a déontologie. Qui parle de déontologie, parle de quoi? Donnez-moi la disposition. Oui, exactement. Yo kanenga bazotunanga. Ah, la tibilamba. Est-ce que loi nini lobby la tibilamba na lobby tala? Na lobby papa na kolanda yote parce que na koya ko beta yo biloko moko pour que oyeba c'est quoi ba bengi voie de fait, c'est quoi ba bengi dépravation de mœurs, c'est quoi ba bengi. Donc, batu bazo comprendre ata eloko moko te. Et puis tu vas m'amener sur le terrain juridique, un politologue côté wana abeta kango dada. Oso comprendre. C'est pas pour rien que nous avons fait 5 ans ya kotanga sciences politiques. Il faut tout fongola kabato. Amenez-moi les lois. Oye petit sina kondima. Apesi loi te, to comprendre ndeko Eliezer to kozongela yo, ndeko Flavien Yopé, même question. Ozali patron ya média. Label to kundola. Ezali na magazine, ezali na journal. Ezali si na site internet toloba ozali ko ozali na ba média ona nyonso réponse na yo na oye tokobi ngana benga en mise en demeure parce que a komeli ne ba patron ya ba média bisika siko bino bolekisaka yango na lobaki mosala na yo esili yo moni ndenge nini na ko rappeler sous na opinion pe na ko rappeler na ba nyonso et puis en compétent de ko Eliezer parce que a expliqué bango ndeko Eliezer a eu une vive discussion na ces sacs donc makamoto zolo balelo eza makambo ya ba blague té. Il s'agit de devenir un mboka mobimba. Donc, ndeko Eliezer a qui t'a kosolo na bango. Mais comme bango baza mutu mangongi, to bisa ki bango pe à l'époque bandeko bako se rappeler que ba kolo masolo ba telemela ki likambo wana. Mais lelo zongi lisusu parce que zongi yango to telemela yango to lobiboye. Moussa c'est ça que Sengeli asala azosala yango te ko réguler ba média électricité que ko pekisa biso ba journaliste oyo toza ba candidat to prester na soubassement juridique nini ndeko Eliezer atuna ki bango question wana to tuna kapé bango ba bisa biso c'est ça que tango balinga ki ba associé UNPC c'est ça que azanga ka réponse à ko pesa biso ay bisa biso azali la disposition juridique nini lelo tozali ko constater que lelo bandeko oya c'est ça ba misusu bazali na équipe ya campagne ya mwana mboka Ramazan Shadari oyo azali candidat ya FCC ndenge moko to moni ba musicien ndenge moko to moni ba autorité ba ministre en fonction ba mandataire public en fonction bazali na liste ya ba membre oyo bazako constituer campagne ya oyo azali candidat président ya FCC bandeko bako banga lelo to koloba boy bandeko o ba présenter ba émission politique lelo to pe ba journaliste to za mingité okozwa ndeko Flavien ozui ndeko Eliezer ozui papa Molière ozui ndeko Pascal ozui soki na bosanité ndeko Jules ndeko Solange Kwale to za mingité décision les a ko viser nde batu parce que bako eba ete na ba terrain na bango bako kutana na biso bango bazana misolo ya l'état bazana mituka ya l'état bazana nyonso biso ba journaliste oyo esengela ki na l'état a subventionner biso to soit quel côté même tant baza ko loba ete ba mandataire public biso to zali privé ba esengela ki ba condamner soit ba journaliste ya RTNC bako landela biso te biso to zali ba patron privé to zo évoluer privé et que to za subventionné même pas par l'état congolais yebisanga lelo c'est ça oya ko sala lelo ezali nini lo biso ki to kei na justice lelo c'est ça a ko se défendre ndenge nini parce que a ko zongo na maseki ba directive a ko pesa ezali décision te mais na ba directive na ye to lobi boye c'est ça que ata la na mosala esengeli asala soki a ko sa prendre na ba journaliste o ba ko bangisa ba journaliste bazali ba candidat ba ko bangisa bato ya FCC a ko kuta biso na mibeko mboka bakambaka yango na kanda te na mokando te mboka bakambaka yango na mibeko nini c'est ça que azana yango oyo ya komona ya ko loba ke akena ba directive pas ngazwa décision yango ezali motivé na ba eloko nini ndeko Eliezer atalisa bino plan administratif ndenge ça demaka a minute a aussi confirmé que yé média et collègue journaliste candidat à Kangi. En tout cas, tokota la sikoyo akokangango na base lelo ba media po esengele a réguler ba media RTNC oyo o butu moy toko monaka campagne ya ndeko Shadari parce que bandeko FCC ko bana meeting na bango ti lelo toko pe mate yebisanga est-ce que déjà asa a réguler ba opposant ba koleka kuna tala mosala c'est ça que sengele ka sala toko mona mosala c'est ça ka sala te yemoko c'est ça qui peut mandane ceci là yemoko c'est ça que ça les cas donc est-ce que élection ngomo sel ma po ba longola ba teko baza wana ndeko na ngai boîte à Pandore oh c'est ça ka ko luka akokutana na biso
ndeko Eliezer nazongeli yo pona kozongisa leo na mutuna ya mibale ezali ya koyeba bino ba patron ba média bozolinga bozo ba sanction bolikaka te pendant que tomoni to retrouver na équipe oyo ezali entre parenthèses cellule ya communication ya mwana mboka Shadari pona campagne na ye to retrouver pe ba journaliste Louis Dor bona na koyi ko citer ba kombo Louis Dor to na Jean-Marie Kasama bazali ba journaliste adulé o ba yebani pe lelo bango ba continue na campagne ba ko continuer ko sala musala na bango lokola ba journaliste bien sili pona ba kaka bino bato bozali ko lelo lokola ba bato moko boye bozali ko ba victime ya ba décision ya CESAC ya liboso de konanga na droit il y a un principe qui dit que qu'il n'y a pas d'égalité dans l'illégalité ngai na lingi kokota na nzela wana ndengo wana te mais nazo betela yo ndenge mususu lelo toyoki ke mutu atangaki makambo yake ba journaliste baleka lisusu te Chantal Kanimbo totala bo twa yewane pa Shadari aboyango zela nanu te tango azo boyango ngate mtu na répondre atundu liyongo nde mtu a répondre habité bango nyonso bazolo on n'a pas été consulté dès lors que aux membres ya FCC tozana posa ko consulter yo te to kozwa yo ndenge to lingi eza koloba nini Chantal Kanimbo vienanga Bukar Kasonga Chilunde ibenge koche bango nyonso baza ba membre ya FCC nazotanga d'abord ceux qui ont démenti au moins que Jombo alobi une chose que j'ai félicité alobi ke bala kisabino document ngai na koma ke na koti na FCC ezate bazwinga kaka boyi conséquence ya batu wana ezanini même ba pasteur Kankenza wana baboyi lokola baboyi oyokaki Lambert Menda alobi ke ce n'est pas le même le seul pasteur ce n'est pas le même journaliste ce n'est pas le même marto moko kolanda bango na sima bokolapa donc batu bazo vivre na stress ya babangisa bango ngai loko nazoloba lelo je travaille avec Canal Kin en partenariat bakolo bananga OK ndeko Eliezer ko sala te qui Fofana et Penge azo présenter émission na pesa ye mouvement bandoki parce que mouvement bandoki eza makambo c'est ça kazo sala je vais y arriver problème ezate mais bo pekisinga na compte YouTube nanga ndenge na kobundi na lobaki na bango boy heureusement bakangi biso munoko te omonika nengo zo yamba biswa na ovandisa Didier Yambanga ndenge na kobundisa bango ti ba kosanza ce qu'ils font c'est le caporalisme lelo nous avons voilà là où ndeko Flavien Otikoloba voilà place c'est ça kakokaki ko sala musala lelo tozana gouvernement oyo atalaka makambo ya intérieur na sécurité ya biso nyonso tu ye mutu asalaka asokipaka na sécurité ya Ramazani omoni mai soki ezo kauka il faut baluka bisika biso toza omoni même bande ko ya ba bière oyo ba koma kololo pango omoni bière wana bazata na batu chargé ya marketing ba yebi eloko te vous pouvez vous donner l'audace sans kofuta droit d'auteur ya mutu sans kaka boyebo tiango pe bobimi ba yanki nazotala na chaki bango kate parce que na moni ke balangwa lotoko na bango na batelaka parce que masanga ngo wanezala ka lokola gene lotoko c'est la même chose na ba candidat ba kozala na crise ya ba concept parce que ils ont un bilan à défendre il faut qu'ils défendent le bilan oyebi pona nini bazali ko s'acharner na ba journaliste parce que ba yebi que nous les connaissons et puis tokoloba yango ndeko nanga nazozonga tango kotala kulutu nanga Jean-Marie Kasamba wangani yango te ye mutu abandaki on doit faire respecter la loi les chefs de l'état respecter la loi mutu alobana biso ya alobana biso que non ye akobanda osali bongo ba poursuite judiciaire alobana ye clairement lelo ye ba pesa ke micro ils ont les canaux télé 50 pas naï non voilà il a accepté mais na linyi ko zongela makambu ya nationalité te hein ya ke envoyé spécial ya Macron na makambu na biso ye ko sala nini ngana zozonga kunati je reste quand même sur le plan il y a débat autokosal ngai na Jean-Marie Kasamba moi je suis candidat na oyo soutenir candidat tala journal ya télé 50 du début à la fin et loko mususu ezalaka te Shadari omoni le loi alata ki Weston
Shadari lelo omoni lunette wana lataki wana ezaso ki ndenge nini Shadari du début à la fin tala likambo ba ko sala nako ebisa bande kwa UDPS na bande ko tout ba ko landanga lelo sans défi qu'on veut lancer balingi ba kendesko ko beta bombe na bastion ya UDPS na Mbujimai. C'est ce qui se cache derrière le premier déplacement ya Ramazan Shadari en tant que candidat. Yango ba poni Mbujimai. Tala na télé 50. L'héritier idéologique ya Etienne Tshisekedi. Comment est nani premier ministre na bino yango na bosani comment voilà. Nde mutu wana bazotanga. Héritier wana azata na susi ya teke Tshisekedi yango ba kunda ye. Oyo kaji makambo yake ndako na yakoma ko bungisa ba $100,000 te. Abenga nganga moko wana boya bolatisa bana nini bako poursuivre parce que ba preuve ezalité bako poursuivre na journaliste wa lobi bangambona bako poursuivre ye ba poursuivre nanu kama enansa ba poursuivre nanu ADF nalu to ki pe kezo yinda na mweka lelo tozo linga to vérifier ba information il y a pas question ya que ko vérifier ezo yinda soki omoni information bimina to komi wapi ba kezaya solo ezo yinda ndenge to koloba bo j'ai dit ceci tangu ba koloba wana oh azokende retour triomphal wana nganga na bango ngo muto oyo ayaki ko sala bana ba test wana nde muto ayebisi ba onke bakoyamba ndengo wana obienza ndenge nini et qu'est-ce qui serait à la base ya choix ya Mbujimai comme première sortie médiatique ndeko nanga tout ce que j'ai dit bande konanga ya c'est ça vous êtes une institution d'appui à la démocratie et le koto koloba il ne faut pas bozala baka poro d'un groupe d'individus. Les autres banga. Aujourd'hui, on a chargé ministre et enseignement, il y a des conseillers enseignement, il y a Shadai. Il y a sécurité, il y a des conseillers sécurité. Au longo kuna, il y a communication média, il y a des bande konanga. Tozo kende wapi. Voilà là où c'est ça qui devrait jouer un rôle. Mais moyen jouer un rôle ouane zate. Parce que tout nous ngate mtuna lobi bolo ke langa ba problème te. Atundo alobi boy. Dès lors que aux membres à FCC bako ozoyo à tout moment. C'est tout ce que j'ai aimé. Na landi même bande ko na biso na kiosque. Na bengi bango ba ya mingate. Serge Kabongo ba yoka kité oyo grand-mère alobaki. Grand-mère ce n'est pas qu'il ne s'est pas retrouvé sur la liste. Justin Bitakwira. Ndenge bobenga kaye. Yesu ko batali ke poa mouche. Batelie Geneviève inagosi nde chef na ye. Journaliste. Donc chef ya Bitakwira na FCC eza Geneviève inagosi yezi ko alinyi ko tosa te il faut ko yebake papa ba journaliste bazaka mayele makasi et puis Geneviève wana ce n'est pas n'importe quelle dame tosa ye mokonzi na yo ye wana Geneviève inagosi journaliste lokola biso bande kwa c'est ça que tala il ne faut pas beaucoup tisa biso na jungle balui doro batangi. Pas seulement qu'il a toujours animé ma matinée politique et a peu perdu, anti-short et peu perdu. Il a été candidat en 2006. Pendant qu'il était à la RTGA. Toyoka agitation T. Na ebité yambala on n'est pas la première expérience. Ndeko Basile Olongo vienanga. A démissionné en colonie. Ndeko Basile a démissionné te toyoka pe tozaka ko kitana ye candidat zo yambaka Francis Kalombo. Bazana funa. Vienanga place azalia zo landanga. Bazana Funa, Francis Kalombo candidat, Ndeko Basile candidat. Parce que siège est à mon côté. On peut recevoir quelqu'un où est le problème. C'est ça que jouera un rôle tant que Tozo Sala Lissou, Tozo Yamba Batouté, mais à sanctionner d'abord Télé 50. À sanctionner d'abord RTNC. Bande quoi digital, tant que tu gagnes un plateau, oh, bande qu'on a vu sur Baya Kolela Lille. Ndeba Foutiban, Bazaki na 10 mois d'impaiement. Bafouti Bango 5 mois. Bande quoi digital, Boyelinga combien? Ceux qui bafouti bino za grâce nanga ata ceux qui bochetem 5 mois bafouti bango 5 mois si les 10 mois bon baba qui ça qui déjà alors musala na yo zala kanango pona ko influencer société oui. Ma bête mais décision na yo asuka lelo balobi yo okoleka te okoleka bon de questions wana on dimi okoleka to okoleka te eza décision nanga ya asuka te parce que nazo kufa sikote parce que nengo zo tunela ngai eza lokola batinda kio et pas bato c'est ça que otelie micro de kasili sa kufi. Voilà ce que je pense. Nalingi ko créer bras de fer na bino c'est ça que était. Je n'en ai pas besoin. Nalingi pe ko bunda na mutu mon côté. Mais loko ngana ko senga parce que ko bunda wana boyebi ke to bundaka.
eloko na kosengeza moko to respecter mibeko ya mboka na biso. La loi de loi ou la mère de loi, la Constitution à son article 96 96 et l'obinini l'incompatibilité entre Moussala et Kozala membre du gouvernement na Kozala chef na parti politique. Est-ce que vous avez respecté yango? Zéro. Incompatibilité les lois qui milé bazaba na bango moko ba candidat bango moko na staff ya Shadari bango moko ba ministre toko kende wapi. Voilà là où se trouve les dangers. Na zosu ki sapona koloba boy. Alain Koy, vice-président ya Sesak aloba na biso boy na JED bande ko bazoyeba. Vous voulez que allez bon sali reportage aux Zimbongo OK ko financer campagne na yo. Na lobi OK. Monsieur le président. Donc, yo lingi ke ba ministre bazo ka mongo à trésor public bazo financer ba campagne na bango. Wana problème te. Et puis na pese bango exemple. Tu n'es pas comme les médecins, tu n'es pas comme l'avocat. Ngana lobi OK. Entre ngai na médecin qui est plus dangereux. Et ça médecin o ya cause à l'adversaire nanga parce que ko pompe ngai mu pepe na musisa na kufi. Ozomon. Chacun joue un rôle. Même serment. Wana banani bazo respecter. Kende na hôpital. Soki ozana mongo te ba simba yo serment ezawapi. Je pense que le CESAC doit retirer directive na ye. Ceux qui a retiré yango te biso tozo continuer koleka. Ceux qui batu baboyi bakolo ba chaîne baboyi na kotikala na YouTube na koleka kaka na bémission mikolo nyonso ko bundisa kabino jusqu'à ce que bokozonga na légalité. Merci mwana kololo pango ninge balobandeko Flavien mais bozoli ngape bondi mate okokipe kondi malelo o lobakeno na tiki na ngai musala oyo pona za candidat comme député esili et puis question ami balezali akoyeba d'abord il faut répondre à oyo lelo balobi osala ka lisusu te comment bokozwa mbongo ya ko survivre parce que za musala na bino oyo bino boyebi bosala ka na vie. En tout cas ndeko JPS na banzi bandeko ba kolanda yo population ba kolando ba congolais ba kolando na diaspora partout parce que ba ebité ba magazine na biso non seulement ba consommer kango na Kinshasa na Congo ba consommer kango pe na bande biso diaspora. Donc bande quoi c'est ça que ba ko sala erreur. Est-ce que na YouTube ba okanga biso? Et puis kozwa mokano ya ko pekisa ba jouer ces candidats ba leka. YouTube eza média. Bango baza régulation ya média. Ba ko kanga ba YouTube na biso ba kanga ondeni. Ba ko kanga yango ndenge nini ba kanga biso ba YouTube ndeni. Ba raisonna ki makasi te. Nangina lo baboy na pesi devoir na CESAC liboso ba congolais président na CESAC na directive o bazui ba leka ba motiver ngo toyoka ba pesa biso disposition juridique ata moko o epesi bango ndakisa ya kopekisa ba journaliste candidat alors que ba mandataire public qui dit mandataire c'est dit batoyo bato sala la mosala l'état. Mais bazali ba candidat. Non seulement bazali ba candidat, bazali na équipe ya campagne ya Shadari. Équipe ya campagne ya Shadari essaie banda mosala. Bande konabiso ba journaliste oyo basala kala ba chaîne na bango ya pouvoir. Lokola RTNC. Ba ebisa biso bango ba bengani bango te pona nini ba pekisi bango te. Ba répondre na mituna na tokene susu na otali ba ministre na ba misusu loi électorale ezalaki claire. Loi électorale est claire, constitution est claire. C'est ça qui est au-dessus de la loi électorale, est au-dessus de la constitution, parce que bazali na disposition juridique à mon côté. Donc na linga la bande konanga boko na biso, c'est ça que azata na mokano mon côté. Wana aussi le même est-ce qu'on survivre ndenge survivre lengi ko lobaboye. Bande quoi c'est ça ba ko sala 2 poids 2 mesures. Mon sala sengena ba sa ba sala ngote. Bango ba ko cibler ba journaliste oyo bazali ba candidat pour être ba ebiete ndeko Flavien ndeko Eleza bande ko mosusu na terrain bato ya FCC ba ko lekate. Parce que tosi to fungola ba kinoa miso to fungola ba congolais miso ba yebi. E ko bangisa bango. Yebisa nga lelo na vivanga na musala na ko sala. Bana nga baliaka na musala na ko sala. C'est ça que ko bana nga lokola zali candidat na lekate. Ya ko lesa bana na ngai. Ya ko sala nini c'est ça que nenga zali wana. Donc bana na ngai ba kufa nzala. Bana nga ba liate mais bana ba ministre ba ko lia ba ko tonda. Ya biso ba ko tanga te na mi passion to za na ngona mboko. C'est ça que ko tombukisa population to lingi to kene na voix wana te. To lingi voix kimia. C'est ça qui a retiré ba directive na ye to ko kebisa ye. Po ete mi be ko za ba to nyoso. Ezingi pe ko basu boye. To zo ka mokano biso ba journaliste engagé, ba journaliste plutôt candidat. To même c'est ça qui ka na biso to ne makambo belé. Oyebi mingi ba procès mingi ça ma contre mboka ba gadia mboka na biso. C'est ça que a contre ça sous mboka biso nyongote. To za tina na ngote. Ma ponami na zo kende. Ma ponami ezali bientôt to ko kende awa. C'est ça que ata la banano ba ministre o ba candidat na ba biso na se répéter yango. Alors pour na ko suki ça no biboy.
Tant que l'objet de Flavien, ton de Eliezer, a présenté la émission a été. Mais ndeko, yo comme il présenter l'émission au Kundolango. Yango ko présenter au Koyamba. Au contraire, on peut s'engager ngonga koloba. On a koloba na micro te. Lobinga na micro na qui limité pour parler à azali journaliste azali opposant. Bazali ko reprocher bino na tango sikoyo. Bazali ko reprocher bino boye parce que tango za déjà candidat député et que liboso ya collecte traitement na info au na parti pris exemple yo ndengo za boza candidat député yebi sangai ozali na ngambo oto yebi soko yambi candidat yambi siko invité mosusu o uti ngambo mosusu ba question ko zala lokolo zo beta soko za seni lokolo zo beta donner bandeko bolanda réponse nazopesa oyo Lushima Njata aza candidat wapi ayambaka banani aorientaka ndenge nini Kasamba Jean-Marie Vienanga aza candidat wapi ayambaka batu ndenge nini orientaka ndenge nini baloba na ye epa koko nyanyi ngate mtu naloba yango oyo ebimi oza vrai kabiliste hein ozo sala musala malamu yani bocha télé 50 bolanda journal batutu wana du début à la fin qui mo pape wana ba ko salaka c'est ça le professionnalisme ndeko nanga ngana lobi boye il y a un truc binonde bokomi tuna pona nini na 2006 il y a eu des journalistes agitation zalakate na 2011 il y a eu des journalistes agitation zalakate j'ai aimé une fois j'ai suivi Fabien Lumbala mon frère na télé 50 à lobby toute la crème de la presse toute la valeur, le poids de la presse. Bakena politique ah bon, ils ont reconnu que c'est que biso tous aba porteur, il y a valeur, il y a presse. Donc, eza kolobanine de konanga. Nyonso oyo comme en agitation. Bako bangelo komoko. C'est un métier libéral. Nous sommes comme des avocats. Nous sommes comme des médecins. Moi j'ai quelle qualité officielle? Natuna ki bango j'ai quelle qualité officielle? Bon, qu'il n'est pas bateau à RTNC parce que ce sont des fonctionnaires, des agents de carrière. Lui, d'or, a présenté l'émission, a présenté le journal. Bozo Peki, ça a été. Misuna Binokaka, Eliezer Akewap. Bon, comme il y a un zoze là, partenaire, Canal Kin. Babenganga, Nakolobana Bango, parce que Bakobanga, Nakolobana Bango, Maloba Mibale, Tomisato. Maintenant, émission Nyonso a dit Kikou, un spécialiste. Émission Nyonso. Naza spécialiste, au moins Molière a invité Ganga Pambate, spécialiste maison, politologue. Non, Ndeko Flavien, c'est ça qu'a zolinga isa la bongo, c'est-à-dire quoi? Bino bayambaka bino, bo pesa ka opinion na bino po bozi chemin ya politique. Mais boyambaka ndesiko batute, po botuna ka mituna. Est-ce que biso depuis to banda mosala ototikala ko zala impartial? Koloba vérité na population tango l'état moini l'état monyoko akonyoko la population ceux qui totali sango na miso la population zali mabe tango bango bako Alexandre Kabila ako sala mosala na bako kumisa aussi longtemps na mboka na nga bato bako kufa aussi longtemps ba fonctionner bako futa mate aussi longtemps ba policier bako futa mate aussi longtemps ba soldat bana valeur te na mboka na biso yebisa ngai na bango bato bako kumisa ka butu moi ndenge bako sango pona shadari na biso bato to ko dénoncer banani bako sunga mboka c'est ça kazana bande côté azana bana te a se contenter na ba $9,000 bakofuta bango yango ne bamoni ke Congo suki na bango mais bamosani ke batata na bango ba mama na bango ba konyoko na baleki na bango yango pe to kolakisa bandeko bazana bandeko na sesak bata ndenge nini sesak akomi monguna ya Congo bata ndeni sesak alingi abomisa mboka yango tolobi boye mboka ezali kola tono esas baluka so problème te parce que biso to si to tondi toloba mingi na population bien te soki ndeko leza akoloba bosembo ndeko Flavien akoloba bosembo bandeko baza engagé bakoloba bosembo yango tolobi to rappeler à sesak a retirer yango aussi longtemps tiki biso to kobunisa eti na suka tango ya lobi ete to le kakate na ba obi combien de temps to sanga na micro tango na zu micro na ngai na yambi invité moko et na motuna na kotuna Motuno na ko déranger c'est ça. Maintenant makamba koloba. Mais tango yo yambinga neti ngayo na émission na yo to kundola on ba bi émission de Flavien na comme consultant chaque jour. Yebisanga c'est ça ka kopema wapi. Chaque jour ngai boy ba ngona RTP na émission de Flavien to boza na bino à l'aise bana kin. Boza bino à l'aise bana mikila poto. Chaque jour na RTP na za consultant na za 10 minutes na nga wana. Siko ya ko pexanga ndenge ni. Entre ngai journaliste na poser ma question na nga moto za consultant. Vous avez été se retrouver bino mi balé peut-être na combat wana batu monsieur suba journaliste monsieur suba kozonga sima e kozala bien te. Banani ba kozonga sima. Toko lobe alikambotali ba journaliste nyoso. Soki toko défendre intérêt ya ba congolais. To lobi boy toko défendre intérêt ya ba journaliste nyoso.
na émission de konanga yeba ki ba joie so basi mana biso ndengo komona bona banzi ndeko Eliezer akoloba yango parce que na mikolo zali koya na mikolo yo ndeko Eliezer akopesa date oyo toko tenir point de presse wabi ndeko Eliezer akozala intervenant face aux journalistes à répondre à la question. Donc c'est une occasion où on a profité de micro pour nous été incessamment bandeko balandi beaucoup de point de presse et kozala coordonné animé par Ndeko Eliezer, modéré par Ndeko Flavien, n'a pas confrère Moussou Tokosana Bango, pour répondre à l'ordre du jour, question à directive, oh c'est ça qu'a passé, face à la journaliste, tu conseilles à peine c'est ça qu'il y a tout dans mon colonne, tu réponds de Bango. Tu présenter Ndeko Eliezer à intervenir dans le point de presse, on a le la président, il y a association Asbel, Bakolo Masolo, et les structures, et les kamba journaliste, chroniqueur, politique au présentateur magazine ya lingala donc bozo a été à intervenir dans à cause de la président ya structure wana ya mona ko la point de presse wana pona ko pesa position na linga qui n'a pas éclaircissement oyo mais yo moko dans 30 secondes. Oui, merci beaucoup JPS au show lobby Ndeko Flavien lobby et le qu'on a ko senga ezaka que bande kwa sesaki bozo mitema na bino botia na mai bo bangate parce que eloko bolingi bo étouffé eza etou inétouffable ba étouffaka yango te parce que au monde Ndeko Flavien lobby ya kozala wana consultant ya kutu consultant ngaz ko babenga kanga spécialiste ya ba question politique siko même soki toke wapi Didi avandi wana introduire ngande nazo tuna mituna en tant que spécialiste est-ce que là-bas il y a pas eu ça donc nakolobate mesdames et messieurs bien bonsoir les athées nakobanda kambala moko en tant que spécialiste est-ce que là monsieur le candidat est-ce qu'il n'y a pas ça donc bande konanga bobanga te tozana bango tina suka spécialiste maison patron ya tokomi wapi menga nazolo baboy ngai en tant que patron ya magazine tokomi wapi nazomona ke Ndeko Eliezer est encore important ngai bokomela kinga je vous réponds par les médias nakokomela bino mon journaliste Ndeko Eliezer est encore important merci merci bana mboka boti kola na biso à moins que Ndeko na 30 secondes pas na 30 secondes baksaboye na ba confrère ba journaliste donc incessamment bokozwa appel topé to robenga bino pour to fixer bino lieu na date yo pona bazwa précision voilà. Une grande conférence de presse il y a que si nous avons tort ou bien nous voulons sauver la République. Nous voulons sauver la République en péril parce que la menace qui pèse sur notre pays est plus vaste que nos ambitions. Voilà. Merci. Donc voilà, et là on a appelé ça donc bande konabiso bientôt déjà bon bando benga biso mais même si tu communiquer to benga bango to za na conférence de presse moko munene oyo e kozala animé par Ndeko Eliezer Ndeko Flavien ko coordonner ko modérer pour être bande ko nyonso toutes les questions sans tabou ba ko tout na mais lié na makamotali c'est ça donc to ko répondre à mituna peut to ko inviter c'est ça to ko ba kitika na rond point Willeri wana point de presse à Liboso Salema na Libanda la population comme ça to répondre à question c'est ça que boko ya c'est ça qui ba ya batu na biso bituna wana to expliquer bango ndenge ne babungi libunga bazana libunga po bazonga na parce que il s'agit du Congo batia intérêt Congo liboso mais soki balingi batia intérêt na bango to ba intérêt bande ko na biso FCC bakokutana na population. Merci Banamboka Bolandi qui sujet zalaki semoko ezalaki réaction ya ba journaliste chroniqueur politique oyo bazali ba candidat député nationaux pe provinciaux bazalaki na maloba ya koloba par rapport na lettre oyo c'est ça katindeli ba patron ya ba média et pas yoapi bango pe bazali ba patron ya ba agence de presse ba diffusaka ba lobi ke bakoki tempérer na décision wana te parce que zali na base juridique mon côté mais ce qui peut bakosa les lango attaque lelo bakobanda ko yamba bango bakozala kaka na ligne na bango bazaka nango ba spécialiste ba consultant pour ba répondre na mituna na bango donc c'est ça okoki ko kende anger vers batu moko boité pendant que zoti kamisusu pe bazali na kati ya musala na bango bazali ko dérouter alors tokozonga lisusu papa attention que le kina émission bakocha mutu na boloko nini la loi prévoit où caché ya kocha mutu oyo ya ko présenter azate non balobi bakokanga média oyo kolekisa ba journaliste quelle loi parce qu'il s'agit d'une directive tokobenga bango na point de presse ba répondre yo merci merci na ba imboka balandi to kundola tokomi na suka merci beaucoup.